Merci beaucoup. Merci pour tout le monde. Wana ezalaki présentation ya bakitani na ngai mibale. À part baoyo mibale nazala ba mosusu te. Lelo tolingi tolobela sur quelques points. Oyo mokonzi alobi général kende kosolola na mapinga na ngai. Point ya liboso eza rappel ya mission na biso. Deuxième point tokolobela oyo etali la loyauté. Troisième point tokolobela discipline. Quatrième point bambeba. Bambeba. Nalingi nazongisa nano bino na devise na biso. Militaire ya FRDC. Notre devise. Notre devise. Notre devise. Merci. Rappel, il y a mission, il y a FRDC. Biso nyonso toyebi mission na biso. Mission na biso eza ko protéger l'intégrité territoriale ya mboka na biso. Donc ba frontière nyonso ya Congo na biso toza na mission ya ko batela yango, ko protéger yango. Au-delà de ça, toza na deuxième mission ya ko protéger population civile. Voilà deux points oyo ezo caractériser mission na biso. La protection ya ba frontière nyonso. Et puis na ko protéger population. Lelo nous sommes en guerre. Lelo toza na bitumba. Bitumba oyo ba imposer biso injustement. Ba soldat na biso bazakuna. Bazobunda. Malgré trêve, les vaillants soldats sont là. Bazola la libanda na banda kute. Na ba condition ya mabe ya makasi. Ils sont là pour nous défendre le Congo. Raison pour laquelle tolobi trop c'est trop. Et sengeli to kende na modèle mosusu. Parce que tolembi pe. Jamais la RDC écotique toujours en défensive. Jamais. Tokotique la ko subir kakaba chocoté. Mokonzi ya mboka alobi na ngai boy. Na yebisa bino. Boza mampinga. Mosala na biso ko battre la école. Mosala na biso ko battre la population. Toko sale la yango pe tozo sala yango. Mais eloko nyonso ezalaka na suka.
eloko nyonso ezalaka na suka. Cela veut dire même mai soki baguti ya mai ezokota na fu okostuka jour moko mai esopani. Cela veut dire que même fu tono esanzi mai. Nde point wana tosi tokomi tolingi tosanza sikoyo. Au-delà, il y a protection, il y a frontière. Oyo, tozo salango avec abnégation. Nous avons la mission aussi à protéger la population civile. Ceux qui n'attendent pas recrues, ce ne sont pas des militaires, baza ba recrues, baza ba civils. Balongwe na vie civile. Baza na mission balingi bakota armée. Lokola balingi bakota armée, cela ne veut pas dire de maltraiter la population. Non. Cela ne veut pas dire de régler ma compte. Non. Non, non, non. Nous avons la mission de protéger la population civile. Yo soldat, olati teni, na munduki, ozana droite, yako maltraité civil. Ozana droite, yako kote la civil butu. Ozana droite, yako tracasser la population civile. Par contre, ozande na devoir, yako protéger civil wana, soki akomi na mbeba. Est-ce que toyokani? Nalingi to récupérer ba valeur na biso. Soki civil amoni yo soldat, amoni ki abiki. Yonde esengeli obiki saye. Et non pas yo autre cassé. Protéger la population civile. Parce que to uti kuna. Un jour, tokozonga pekuna. Ba yaya na biso, ba précédent biso na armée, lelo baza na retraite. Les faits à cause de la retraite, bazongi na vie civile. Na yo na ngai, un jour tokozonga na vie civile. Mais ce qui osala ki bango mabe, okofanda na bango ndengeni. Nous avons le devoir de protéger les konabiso civils et non pas les maltraités. Wana eza point ya liboso rappel ya mission nabiso. Na deuxième point, nous voulons parler sur la loyauté. Na uti koyebisa bino awa na poser bino question notre devise. Bolobin Bilonyonson, ne jamais trahir le Congo. Ne jamais trahir le Congo. La trahison. La trahison. Kati ya loyauté. Sokiyo ozana mbuma mabe. Ya ko trahir mboka na yo. Ozo comploter na rebelle. Oza mokonzi mais ozo comploter na rebelle. Ola ti teni sacré mais tu complotes avec l'ennemi. Oza la mokonzi oza la soldat. Même mata to moni yote. Même mata to identifie yote. Mais yebake Zambe oyo ya justice ako frappé na libota na yo moko.
Parce que tu n'es pas juste. La loyauté est sacrée. Et lorsque sali awa est serment. Et serment, Tolobakayango tous les jours, ne jamais trahir le Congo. Mais yo, quel que soit le niveau na yo, okotisi mbuma ya ko trahir Congo, même ba oyo bakufa bakolamuka pona yo. Pona biso ba Kristo tolobaka ke nzambe oyo même ata soki bo douter ki azalaka te mais okomona ye. Tu seras dans la confusion. Na yo na libota na yo mobimba. Parce que zola ta tenu, il y a FRDC. Soki oza monguna longola teni na biso. Ozola ta teni pour nani? Ola ta teni pour trahir. Bosala eloko boyekei, bosala boyekei, bosala boyekei, bokota réunion ekei, bo ekei. Problème ezate. Continuez kaka ekende kaka. Mais jour moko yondo ko kende. Trop de traîtres à tous les niveaux. Loyauté zéro. Même à ma solo ya pamba ekei. Bon planifier mouké ekei. Mais entre-temps, on l'a dit teni à FRDC. Et puis on lobby, je suis loyal. Et puis Nassou Kolobi n'a prêté serment. Il n'y a pas de problème. Les seuls juges, les Zanzan. Ceux qui t'ont moni ote, les Zanzan. Mais ceux qui t'ont moni o, Bazawana. Bako Kangayo. Na lobi lisusu bakokanga yo. Est-ce que toyokani? Nakati ya loyauté. Arrêtez de faire la politique. L'armée est ta politique. Mais yo ta politique pourquoi? C'est une question que nous avons posée. Yo ta politique pourquoi? Yo ozawana pona mboka. Ozawana pona kobatela eloko mboka na biso. Ozawana pona ko protéger population. Mettez la position na yo. Yo za la position. Naka militaire. Au bandit tout le regroupement politique. Baokangayo. Bakokangayo. L'armée est ta politique. Restez loyal. Et puis, nous n'avons qu'un seul commandant suprême, Bazakami Balete. On l'appelle commandant suprême. Seul.
Kocha confusion ten armée. Et puis nazokebi ça fait politicien. L'armée est apolitique. Makamonabino ya politique et talibisote. Bitumbarabino ya politique et talibisote. Kokoti sabiso na makamonabino te. Bokomi ko bengi sabiso, oh soldat yaka, oh soldat yako mona, oh soldat boye na boye. Pas question. Yo moko nengo bandaki yango sukisa yo moko. Soki pe okokite tika zonga mboka kende kofana. Nalingi koyoka te ba soldat sima ya ba politicien. Oh, parce qu'il y a un grand frère Nangai. Oh, parce qu'il y a un cousin Nangai. Noko. Yango na komi tuma ba groupe naka. Oko kangama. Oko kangama. Yango commandant Pem. Fongola misu. So ki omoni kaka tuma ba regroupement awa politique e bandi kanga bango. Kotuna ta kotuna ngai te. Justice pe ezali. Tindika bango bakende. Ezaka kakanko kolote baka nyonso nazolo ba awa baka nyonso. Po ba politicien bazo kanisa keneti kan de bisika ya kosakana. Quand eza place ya ba soldat ya ba noble. Un soldat c'est un noble. Restons toti kalakaka na loyauté na biso na maboko. Ndengo za wana mema tanani aye kokotisa yo na eloko moko na mutu. Omoni to bandi ko s'approcher na ba élection na lingi yo oya to sala boy. Parce que ba politique ba umela kate oko situka. D'ailleurs ba soda ba futa makadiente etali yote. Etaliote. Ba induire biso na erreur te. Po kalamingi te linge banda. Ba campagne linge banda. Ba mouvement linge banda. Mais etali biso te. Biso ezande ko protéger bino nyonso. Mais boko tsa biso nde na makambo na bino te. Est-ce que toyokani? Est-ce que toyokani? Toza au service de la patrie. Poyami satu. La discipline. La discipline. Discipline. Togo na kayango d'abord na elateli. Elateli. Na oyo babengi soins corporels, ya yo soldat. Nazo leka troupe en revue. Nazo kutakuna ba soldat na mandefu. Soldat ya mandefu. Okomi bouk ou bien okomi nani. Soldat ozotika mandefu. Awa. Awa. Ba mosusu bazokata mandefu. On dirait ba musicien. Okati mandefu osali ba dessin. Osali ba. Soldat ya ba dessin zalakate. Commandant, ceux qui ont dit soldat zokata mandefu bongo, o wana rata na formation. Parce que la formation militaire, soldat nyon so longa kate. Mais ba o ba longa kate, de ba lakisaka biso bizaleli na bango. Soldat ozokata mandefu lokola musicien.
Otiki batrace partout. Soldats, ils ont utilisé des savons antiseptiques au commis rouge. Soldats, yo soldats, osa vraiment pembe makasi. Au kokota na tranchée de communication d'engeni. Au kokota na trou de fusilier d'engeni. Soldats, ola mukitongo, mafuta, ozo pakola mafuta, olingi salitete, ozo pakola. Soldats, okofanda na trou de fusilier ndenge nini. Oza raté. Yo oza raté. Tenina yo, tala ndenge ozolata tenina yo. Même ata koplier boye, koplier, boye. Tilelo, bambula na bambula. Depuis, Général Etumba Loba, depuis, Général Etumba Loba, na 2015, je pense. Tilelo, yo, yebakate koplier teni boye. Yo za sodan dingini. Ngai CFMG, na yebi, denge na plier awa, ngai moko. Na pesa kayango soldate asali langai jamais ngai moko na plia mais yo yebite ceux qui vont le plier aux os à la pine et comme il a la rouleau yo za sodan dingini bere na yo zo la tango dingini. Yo soza kati na discipline. Yo oza na force terrestre. Ozo la tabere ya gère. Yo oza na unité mosusu. Ozo la ta biloko mosusu. Est-ce que mutu na yo zo fonctionne bien? Nasi na koma mikanda. Kolata bere ya garde républicaine était. Ceux qui ont l'igno de garde républicaine, yaka osenga totindika yokuna. Les commandos. Bolata ba bere ya GRT. O bere na moni kuneza ya GRT. Commandant longola yango. Yo. Zonguna. Yo za commandant na ye. Na lobby commandant na ye. Alongo azwa ba bere wana. Ozana force navale. La tabere noire. Ozana force aérienne, la tabere nabino ce qui bleu. Même ata oyoroki kolata problème ezate. Mais kolata bere ya garde républicaine était. Parce que lobby okolata net teni na bango. Eza bongo. Congo mobimba. Etikali bongo. Lata oyeza ya yo. Plus grave, aux hommes na ba grand responsable et armé. Bazo lata lokola ba soldat. Un grand responsable, azolata bagan. Bagan. Olatiga. Oplié tiawa. Yo grand responsable. Ozo tambolo si ovimbi. Hein? Otie ba pince, ba spidou, ba spane. Yo grand commandant, Yanini. Yanini. Soki natali ba konzio baza awa. Ba konzio belé, baza ba leka, ba commando.
bamosusu babwaka bango na bavion plusieurs fois baza wana, mais alati bien en tant que commandant. Mais tala yo kosala armée na yo te, armée eza se moko, et puis restez toujours discipliné. Kaka na kati ya discipline, na kati ya discipline, utilisation abusive ya ba soldat na bino, utilisation abusive ya ba soldat. Tozoluka ba soldat bazomonana te, tozoluka ba soldat bazomonana te. Mais soki ozwi kaka mutuka obandi Gombe ozokende ti Matete, okokuta na bandako bapem bato ya force terrestre, bato ya force navale, otuni awe pa nani ya magistrat, awe pa nani ya grand frère, awe pa nani ya noko na ngai, awe. Est-ce que bato ozotangela ngai wana baza habilité ya kozala sécurisé na ba militaire? Commandant na ba porte ya ba chinois, na bandako ya ba nani oyo ya ba indien, et puis ozomona soldat azomi yeba te kaza vraiment soldat, avimbisi ye pe tolo na magasin desi avimbisi bokongo, yo kokota te, yo kokota te, okokota te. Mais mosala na yo oza mutu ya gardinage, soldat bakomisi yo élément ya gardinage, na yo pe ozondima oa soldat te, oza pe soldat te. Pe commandant kala mingi te bapatrie ekobanda tosi to identifier déjà place nyonso, même ata nyonso te, place nyonso quand même, place basoda bazali, tozokanga na basoda na batu oyo bazotinda basoda na baplace oyo wana. Na mboka na biso toza na bakonzi ebele, mais loi elobi na biso boy, peut-être boye bakango te, loi elobi na biso boy eza kaka na batu mibale oyo baza censé kozala sécurisé par le militaire. Ya liboso ye moko mokonzi ya mboka, parce que c'est lui le commandant suprême, et sengeli azala sécurisé na ba soldat. Ya mibale c'est le VPM ya défense, yende azape censé kozala sécurisé na ba soldat. À part batu mibale oyo ya misato azate, mais ba ministre baza bakonzi, ba premier ministre baza escorté na ba policier, pe batosi ba ministre ba député baza bakonzi, bazwi ba soldat, ba sénateur bazwi ba soldat. Mais tala yo individu, tala yo individu. Oh, nazalaka na ba soda, nazalaka na ba pem, nazalaka na boye, nazalaka na boye. Oko kangama. Na yo mutu, otie ba soda epa na yo. Tu seras interpellé. Oye bisabiso, yo komi nani. Donc yo komi VPM ya défense. Ah, Jean Dayouel, ba VPM ya nini ya défense baza ebele. Il faut que kangana batu nyonso yo bazo garder ba soldat abusivement na bandako na bango. Vous les interpellez tous. Problème ezate que o akei na renseignement militaire, problème ezande à garder ba soldat na ndako na ye. Est-ce que toyokani? Bokota na motambo wana te. Yo soldat,
kokota na mutambo wana te. Bazotindika tindika yo lobi bakokanga yo. Mokonzi na yo azotindika yo akowanga na yo. Lokola jour moko naza na déplacement nazoyoka eza na université moko eza na kankokolo awa izipa na izipa conflit ya bango moko na famille ya papa na bana na ye metela basoda na baporte na baminduki basoda mais yo conflit oyo yo oke kuna kosala nini même ata balukaka mbongo yango conflit oyo sikoyo ekomi kombo ya CFMG oh babenga nano CFMG ayebi makambo oyo est-ce que ngande natindaki yo kuna problème ya mai kuna ya mai nazalaki na garde républicaine. La garde républicaine a la mission de protéger mai nyonso wana kobanda soki ba malukuti na sekuna. C'est la garde républicaine qui protège. Baye ko yebisa ngai bimisa batsoda nalobi na ko bimisa bango ndenge nini eza poste na bango yo sala makambo na yo basoda baza wana non général na bimi kuna na komi état major général mais kombo na ngai etikali kuna na sutuka na ba photo ba tshena ba photo oh nde bato bazo bebisa mboka bazo kabola nini soki bede ngaliema na yebi eloko te. Garde républicaine yango pe ekobima kuna te parce que eza position na bango. Eza position na bango. Kokotisa biso na ba erreur te. Commandant, contente-toi na oyo zozwa. Kokende mosika te parce que tu vas le regretter plus tard. Élément mosusu ya indiscipline. Commandant, ba oyo mingi baza en intérieur, bazolanda ngai na bilili. Ba soda na bino oyo bozo tindika na ba carrière, na ba mine, kokende ko protéger ba indien. Na place ya ba or. Ba soda bazoluka bango na ba position bazate. Mais les soldats bazande na ba carré minier, bazande na ba mine. Commandant, natikala komona na armée riche. Na armée riche azalakate. Kozala na mutuka moko, eza synonyme ya kozala riche te. Kozala na lopango moko bia mibale, eza synonyme ya kozala riche te. Natalaka ba photo ya ba konzina ngai o ba précédent ngai natalaka bango tango nazokota na bureau mais natikala komona riche te. Donc cela veut dire nangai moko nazaka ka pauvre ndenge bozomona ba officier nyonso oyo ba riche bazate toza biso nyonso kaka ba pauvre. Alors yo soldat ko weli sa vite kokanisa te ke oza na retard te olingi okoma riche commandant olingi okoma riche oyo alingaka kozala riche place na ye ezaka nde na prison. Parce que bato oyo balingaka bakoma bapatron na armée bazalaka te. Mais ils se retrouvent tous en prison. Longola ba soda na yo na ba carré minier. Longola bango na ba carré minier. Ezala ba Lumumbashi ba Kolwezi bisika nyonso ba carré minier ezali. Bo longola ba soda na bino. D'ailleurs,
une commission ezokita. C'était une décision du ministère de la Défense. Commission ekokita na ba Lubumbashi, ba Fungurume, ba Tenke, ba Kolwezi, ba Kalemi, bisika nyonso ba mine ezali, ba or ezali, ba kokanga ba soldat. Problème eza kokanga soldat te, mais problème eza des soldats wana alo bana biso nani atindi ye kuna. Pe soldats wana za na mukanda nini. Et beaucoup plus ba soldats wana biso moko ba considérer tozo kotisa indiscipline kati na bango. Soldats comité tu. Soldats ont respecté les choses ba considérer. Un capitaine protégé par un général. Colonel la Kolobanaeni. Colonel Alobinaye, capitaine, tu viens à 10 ans. Alobina capitaine, colonel, Nagoya 12 ans, la mission est général. Colonel Asiliki, général Abengi, dit Tikaza Petit Nangai. Tozobe bisa armée, bisa moko bakonzi. Tozobe bisa armée. Boti kabilo kowana kolingate boko mabarishi na armée riche azalakate. Est-ce que toyokani? Est-ce que toyokani? Moi sous point ya souka na discipline, c'est l'unicité du commandement. L'unicité du commandement. Lelo, basoda bazoya batlisusu, échelonnement te. Soda azoya ba échelonnement te. Yo sergent, soldat oyaza na section na yo. A komi ko sauter sergent, oya commandant section. A komi ko sauter, a komi ko collaborer na chef peloton. Et puis chef peloton, faible qu'il est, accepté. Parce qu'il est faible. Yo chef peloton, au kosona mutu ya section d'ingeni. Parce que azana mo konzinaye. Il y a un peu de section. À mon faiblesse, il y a chef peloton. Allez, à sauter. Et pas il y a commandant compagnie. C'est le commandant compagnie qui coopère avec le chef section. Et le chef peloton, azakatikati kuna ayebi na locomotive. Faiblesse, il y a chef peloton, na indiscipline. Ezokende bongo lelo biloko wana ekomi même na ba niveau na biso. Vous devez stopper ça. Vous devez stopper ça. Nazalaka très bien, mais très compliqué. Et ça n'a pas comme sous ce zoleka. Au comment on a été dans ce monde. Mais faites attention. Faites attention. Na armée na biso. Toza na mise en condition, na mise en œuvre. Réforme et armée et le bin na biso bongo. Mise en condition, na mise en œuvre. Na mise en condition, et Bandina Mokonzi Mboka, le commandant suprême, Yendaza na sommité. Tobimi Kuna Tokiti, ministre de la Défense, et Bimi Epanaye et comme Epanangai. Et Bimi Epanangai et Kaye Epa Yaba chef d'état-major Yaba force. To sauter ba zone de défense. Et qui ti bongo na ba région militaire. Na mise en œuvre. Et Bandina Mokonzi Mboka, le commandant suprême. C'est lui qui commande l'armée. Après lui, c'est moi.
Après moi, tu côté dans le commandant zone. Des commandants zone, tu commis dans le secteur. Et que y bongo. Mais, Botala Makambonini est bandit déjà. Il y a mise en œuvre à côté de la mise en condition. Il y a mise en condition à côté de la mise en œuvre. Et puis au Kosutuka, l'unicité à commandement Ezate, au Sutuka Makamomo Susu, de Bazo Yebisayo, mais mon pifana Yebisayo, Bozana Ye, à Yebisayo le côté. Nous devons respecter les principes, et ça simple, mais bisson de toujours rendre encore compliqué. Raison pour laquelle ngai makambo nyonso eleki epa na ngai te nazo bare yango po nayebi yango te totikala na principe ya mikanda ndenge elobi na biso soki tosala mwa mbeba moke pose question bayebisa yo. Est-ce que Toyokani? Est-ce que Toyokani? Et Bandakanase, des omata. Et Bimina section, et Matina Pléton, Pléton, compagnie, bataillon, régiment, brigade, et Kei Bongo. Et non pas basso des moutons, té. Oh, parce que Namoni, je n'ai pas de Konangai, n'a sauté, et qu'on les caté. Et qu'on les caté. L'unicité et le commandement, et Sengeli Ezala observé. Et Sengeli Ezala observé. Pona kosukisa na lingina sukisa na oyo etali encadrement ya ba soldats. Je pense que tika la point moko ya logistique pour la dotation ya tenue. Encadrement ya ba soldats. Commandant esengeli o encadrer ba soldats na yo. Bas soldats na yo baza mingi en divagation na uti kopesa mitindu ba récupérer ngai bas soldats nyonso babande kofanda awa na Kinshasa les 100 unités. Donc au jour d'aujourd'hui na ville ya Kinshasa toza atana élément moko te oyo kobiangama 100 unités soki bakangi directement na renseignement militaire prison. Comment soldats à se retrouver à Kinshasa comme élément sans unité? Comment on se retrouver à Kinshasa, yo élément on l'a dit tenu, makamonion sont bien, mais na contrôle biométrique n'a pas donné aux athées. Yo au utiwat. Aux a infiltré ou bien au utiwat. Aux a na Kinshasa n'a tenu. Mais on sait même maintenant une mon côté. Chef section. Bon encadrer ba élément nabino à partir de la section. Et sengeli yo de section oyeba soldat na yo aza wapi pe azokende wapi pe kosala nini. Si il est absent et sengeli yo oyeba aza absent pour nani. Et le chef Pléton, en tant que patron, il y a Pléton. Et Sengeli Oyeba, au moins un rapport, dans chef section. Tous les jours, le matin, il y a chef Pléton et Sengeli Oyeba, Basodana Bazawat. Au niveau de la compagnie,
commandant compagnie, tous les jours, et à la Tongo, 14h, 18h, 20h, appel la contre-appel. L'administration militaire, ils ont abandonné la compagnie. Yo commandant compagnie, chaque jour, tu dois avoir la maîtrise ya batunayo. Ceux qui ont tourné la commandant compagnie, au sala parade na compagnie na yo journée, assez à bossani na date. Comment bakobenga yo mokonzi? Tu seras respecté comment? Yo commandant compagnie, bako respecté yo ndengeni. Parce que na soldat na yo ayebi ke commandant nanga yo ya sala kelo comme côté. Même causerie ya pamba yo kokaka na yo te. Otala ka ba soldat na yo na miso te. Les commandants imposaient les parades. Tosi toloba yango parade esengeli e bandako sale makanaba unité. Contrôler ba soda na yo. Kozela te soda ko sala likambu de o bandako baluka o nazo comprendre te oko kangama pamba. Ayez la maîtrise de vos hommes. Ayez la maîtrise de vos hommes. Et tikala ki point moko na bosana ki c'est pour la logistique. Bino boko bomoni teni na biso e umeli c'est depuis 2015. Au moins gère c'est comme propre. Biso c'est depuis 2015. Ça fait 8 ans. Et ça nandambu ya teni e yaki wana tobengi yango teni ya opération. Eza ya café, awa eza te, même otomoko alati yango awa te, parce que soki olati yango na Kinshasa, la première des choses, bape mesengeli balanda yo, batuna yo, yo okomi awa ndengeni. Teni oyo eza ya Ituri, teni oyo eza ya Beni, teni oyo eza ya batu oyo baza kuna na bagoma. Yo komi awa ndengeni. Mukanda na yo. Pem, kanga. O na bosani, kanga. Kanga batu nyonso bazo tambola bon taba. Muto uti este. O ngai naza na hôpital, otiki malade, ozongi est. Le fait ya kotika kabango awa, ndeba o bazo benga mabasans unité. Esengeli soldat azonga na unité na ye. Kokima unité azotika vide. Na kotika vide kuna totikali na bataillon fantôme. Ba unité zanga bata. Kuna topesi bango tenu. Eza ya café. Eza tenu ya opération. Mena biso zamba sungi tokomi korenir ba tenu ya sika oyo tenu ya garnison. Na kosenga autorisation pa ya mokonzi ya mboka de façon que tobanda kopesa ba oyo nano ya Kinshasa petit à petit tokende na ba intérieur. Parce que tenu oyo en réalité est baby. Et sengeli to changer. Même à ta cérémonie à Mouké, tozo koka kosa la terre parce que toza vraiment l'amour. Est-ce que toyokani? Est-ce que toyokani? Sikoyo batu oyo bateka kaba équipement militaire. Bino bokanga déjà bisaka. Batu oyo bateka kateni. Et c'est en complicité na bakonzi. En complicité na bakonzi. Totindi tenu bo doté ba militaire. Mais bango ba bloqué tenu ba banda kotek.
tenue militaire oteka yango yo ofongoli nzando ya équipement militaire tenue oyo l'État asombeli biso yo obanda koteka yango mpo liesa bana na yo. Tu vas faire la prison bêtement. D'ailleurs, tout le monde a yangote. Est-ce que Toyokani? Est-ce que Toyokani? Ok, nakomi na suka. Nauti kolobela makambo ya liboso. D'abord mbote mokonzi apesaki bino boyambaki yango na esengo nyonso. Nauti ko rappele bino mission ya FRDC ko bosa na yango te. Ozala na nzala, ozala mpiaka, protéger population civile. Ko déranger yete, ko tracasser yete. Observer mission ya FRDC. To protéger mboka na biso na population na biso. Nalobeli deuxième point sur la loyauté. Na loyauté wana nalobi makambo ebele ba serment to sito prêta. Je jure aussi mina drapeau, je jure qu'on trahir te. Ceux qui ont trahir, même Zambé na lona va te frapper. Totikala ba patriote batu oyo bazo bundela mboka batu oyo baza na mission ya kobattre la population na babiloko na bango ya misatu na lobeli makambo etali discipline na discipline wana natangi ba sous point ebele kolata ya soldat tuna moninga na yo ala kisayo ndenge nini balata kateni soldat alataka teni na elengi esengo olati teni obimi mutu me yo ozolata teni okomi neti shege. Un soldat azolata teni neti shege olati teni na mapapa na ceinture moko ya bakoko soki singa ya wapi obimisi epuis nde bere ozwi bere esi enjuluka esi etoboka obendi esaleti flèche nde yo moko ozoleka kuna kutu kudu ya wapi otiki basuki on dirait époque ya sexe machine bamani obenga bomanana bao bamusicien oyo ya kala oyo balita bembo banani wana tala basuki yo soldat mobimba tala basuki mandefu et puis je na courage ozobetela nga na lusaka ozolata bilamba vaut mieux lata elamba esi enjuluka mais eza propre mais ezala les deux te enjuluka mais ezala propre kuna na kati ya discipline nalobeli makambo ebele relation ya basoda na bakonzi na bango botosa bango nde bakonzi na bino même ata yo mokonzi oza mukuse zoto muke na kati na bino kuna eza na bato oyo batombolaka mabende aza na tolo monene boye yo nde mokonzi na ye pesa ye mitindu soki asakani piniri ye soki aboyi ale na boloko lobi akotosa mais soki ozobanga akotosa yo te. Indiscipline est s'installer.
nalobeli kuna na kati makambo oyo etali encadrement ya basoldat, biloko ya soldat apesa soldat, eloko ya soldat pesa soldat. Nauti lobi nazalaki na Kalemi, soki Kalemi yango na nini na Kisangani, lobi nazalaki na Kisangani, na kei na Bauma na Lukusa, na kei na Lukusa. Me makambo na moni kuna nazomona neti bato ebele bakokangama, bato baza kaka na makambo ya kala, makambo ya kala. Muyibi ya mbongo ya leta, muyibi ya mbongo ya leta. Awa chaque mois nazo signé mbongo ezokende, chaque mois nazo signé mbongo ya ba pharmacie ya kisi, chaque mois je signe. Mais na komi la Bauma bazo yebisa ngai même pas kisi moko ekoma kuna, même pas un comprimé, mais chaque mois je signe. Bato wa kangama, bato wa kangama, po bato ba kangama na yebi bango. Na yebi bango, mais bako kangama. Comment expliquer mokonzi alobi na mboka mobimba ba jeune boya, ba jeune bakoti armée, ngai kotoyo nazo bimisa mbongo bokende bosala boy mbongo ezo komate, mais mbongo eza wapi? Eza katikati. Bokangama soki tokotika na état major ata batu bisatu, eza faute na biso te, eza faute na bino moko, eza biso te, eza bino moko. Jean Lipuli aza wana nakotindika bango bakoya epa na yo basamba monjana, bakoya bakosamba, ngai nakokosione eloko ata moko te. Oyo ayibi mbongo ya leta akofuta. Oyibi mbongo ya leta okofuta. Makambo opération retour esi esila biloko wana ya kala. Soki bozo continue na yango etali bino. Ngai epa na ngai opération retour ezalaka te. Na tikala kosenga ta infra moko te epa ya soldat. Le général qui est au coin, général Gilles, outi kokanga tout un colonel, mbongo ezo bima ya kanine, ba opération retour, mbongo emataye, zonga, ba gymnastique, etali bino. Ngai naza na problème te, ngai ezande mibeko eza na mesa. Osali mabe, mon général ikuli yango sambisa. Oza na raison, obimi. Oza na tort, okei. Kolobate ke o CFMG. Naza na problème na mutu te. Mbongo ya leta baliaka yango lokola nguba te. Mbongo ya leta okosanza. Soki ba mosusu azokanisa kenga na zolia yango, botinda ta audit ya ata sikoyo baya. Mais yozozwa mbongo ya leta okosanza etali yo. Nazoyebisa bino tous les jours, mais etali bino. Prime ya soldat nakuti kuna na Bauma na Lukusa bazo pesa instructeur prime 20 000 francs. 20 instructeur 20 000 francs.
Problème exact. Problème exact. Heureusement, Tozalaki na sous-chef Rance, il noté. Donc, il n'y a pas d'angaïté et il n'y a pas d'angaïté. Mbongo ya soldat, pesa soldat mbongo. Kobanda kobaluka autour ya pote. On a moni neti aza absent, on a moni neti yakate, mais soldat za wana pesa ye mbongo na ye. Pesa soldat mbongo na ye. Et puis ba commandant pe ba place oyo ezatu na tuma ba poste na bino na yebi tuma ba poste na bino o ba poste bolinga kaka ba peti ya confiance hein tuma ba poste na bino bolinga kaka ba peti ya confiance na bandeko na bino ba kota kana tuma ba poste wana parce que à tout moment moi mutu kezoleka ba fini soki boîte ezoleka ba fini soki wapi ba fini et puis chaque semaine ba yoko sala rapport yo commandant bazo sala rapport na soldat sonité ofandi vraiment ofandi commandant ozo la soldat aya kopesa yo mbongo rapport eza mawa commandant zongela ba valeur na yo nde kuna ozomona lelo colonel azomela na soldat colonel akomi komela masanga na soldat na face na ye yaza kotoy colonel azomela adjudant azomela donc sergent batie sikoyo banzembo ya lwambu na commandant atelemi en tenue na sergent atelemi en tenue nde bakomi kobeta na maboko bango nyonso ateni mabe pe na suki na problème etali logistique na logistique wana kala mingi te soki nasengi autorisation epai ya mokonzi ya mboka na présenter une situation ya dépôt, je pense toko changer tenue. Et sengeli to changer tenue. C'est très important. Et sengeli to changer yango. Na sukisi awa en tant que commandant na bino nyonso na pamboli bino. En tant que mon consina bino ya mampinga na pamboli bino na mabota na bino mnumbi. Zambe ya pambola bino. Bana mu Congo, ngele Mejibwase, chef d'état-major général Christian Chiwewe, mwezi muyuki mushema menemenani bishengu bya majinda mundu mwajitunga mufile mibelu mumyanda litangira mujumu ujumu kana bakwenza mumyanda ya masolai mundu mwajitunga mujumu ujina musalai mwakukuba mikalo ya jitunga kulamba bantu ni bintu byabu ni pachisha musalai muno mibuka kana discipline munko chiluenda wa mujumu chena kani na shatu jini lieutenant Bope yeye ni kala bakulu vuje mbulu buchama molbase lieutenant Bope ngene Mejibwase ujumu londa ni tema yonso muyuki mweza ku chef d'état-major général lieutenant Chiwewe les armes. Orsad! Présentez! Armée! Autant pour vous, faites porter les armes.
Armand! Viens! Physique! Gardez-vous! Faites porter les armes. Portez! Allez! Les unités sont à votre disposition pour le défilé. Merci. Allez! ndio kwa mwina yi kuna kumuleja bitanila malu infraction mune apa bonso batipika lena nko benza malu mabi ibika na nko ne cha kulonji boku di malu kudi bena ndumbululu na nko bwa ngenzo ya bya malu mabi kwa ngati bintu bya majinda ditunga ku détourner bintu bya baselai bivoalu franga ni binga bintu pinye makabiji muleje bwase mu kubitangila loyauté mfumu wa mashinda ditunga ja Congo muto chala nanga kuti aba badi batungile ditunga muleje bwase ewu yonsu ditungile ditunga nikala ni cha kulonje bone ko kwa chibwa wende mwaba ko ena kwato akeba bikala ni cha kuya bwa kwepuka ditungile ja ditunga muto sin cha kula maditunga jenda ke kutungila ditunga nasha eyo ake muchikoso muyiki mfumu wa mashinda ditunga ja Congo mwena mabo lieutenant general tiwe wa songesha Christian muleje nanku kumpola kwa ben pale ben toi sakdila madame Teta Rachel twasikidela wetu lope ngele meji bwase mondo masuza tukesa ni bikala mbakwenda ngendu ya mbilolochi kudi bijemu bya masolai mbashishilangane adimikala sarajibwa useka lwa kankokolo mbwase kupala kwa yeya ankayenda chef d'état-major général Christian Chiwewe ni bonso badibikala balombola majinda bamono mwakwenda ngendu ya mbilolochi kumpala kwenda mpani bamono babeshe mbili mishala me mumushindu udi mwakukuba mikalu ya jitu na Congo mshindukai udi musalai wa jitu na Congo mgalata ni mwakuvuala bilu ya jitu denda mshindukai udi musalai ya jitu nga bakukala ditembu ibwa ni kulesha mpala mwakane wa jitu na Congo wa betu ubankambwa nanku edichala jongu pinga jila chikolokolo bakonvija bawetu mokulu wa Faransa mshindukai udi discours peshi muyuki mushishe memelemena mweza munu mukankokolo kudi chef d'état-major général le jutangila majinda onso munda mwajitonga mpani pangendu mshishilangane mienza munda ma province wa munda mwajitonga edichala. Merci Rachel Keta pour ces informations Chiluba. L'adresse a été très limpide. Comme un militaire, le lieutenant général Christian Chiwewe s'est adressé aux différents hommes de troupes à travers leur commandant bien entendu. Les salutations du président de la République en premier à toutes les unités des forces armées de la République démocratique du Congo. Ensuite, la loyauté. Les militaires doivent être loyaux à la République démocratique du Congo, mais aussi à leur commandant suprême. En troisième lieu, il a parlé de la discipline. Dans la discipline, il a abordé plusieurs questions et il a terminé par la logistique. Ils vont être dotés de nouvelles tenues. À présent, après cette fin d'adresse du chef d'état-major général, on va assister au défilé. Lieutenant Dexter Nzouzi, le message du chef d'état-major général rappelle le vécu quotidien des militaires, les difficultés qu'il y a. Il a touché les points. Comme j'ai entendu les militaires autour de nous se réjouir du fait que le général a été très incisif. Il a parlé de la discipline comme il le fallait, mais il a parlé aussi des quelques faits de détournement qu'il a rencontrés ça et là. Et il a promis que tous ces militaires, tous ces commandants qui n'ont pas respecté la règle seront déférés devant les cours et tribunaux. Et on a vu qu'il a à plusieurs reprises appelé le général Likoulia, qui est l'auditeur des forces armées de la République démocratique, auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo. C'est dire que l'impunité dans l'armée n'aura plus droit de citer.
voilà, l'impunité dans l'armée n'aura plus sa place. C'était beaucoup plus un rappel à l'ordre que le chef d'état-major général venait de faire ici. Parce qu'il a parcouru presque tous les pays. Il est tombé sur certaines réalités qui se passent dans la partie Est. Et c'est pour respecter la vision du chef de l'État. Parce que le chef de l'État est déterminé à faire de notre armée des FARDC d'une armée professionnelle et les moyens sont mis à disposition de l'armée. Mais le chef d'état-major général était étonné de voir certaines réalités et c'est ainsi qu'il a fait ces rappels à l'ordre. Un rappel à l'ordre, aucun militaire sans unité ne sera toléré à Kinshasa. Il a dit que dès que cela est constaté, la DEMIAP va se charger d'un individu comme celui-là pour le remettre à l'ordre, mais aussi sur les questions de discipline. Il a abordé la situation des militaires qui se retrouvent en garde chez des particuliers. C'est une situation déplorable pour ceux qui sont dans les mines. Il a encore rappelé que les commandants qui envoient les militaires dans les différents carrés miniers, ils s'en prendront à eux-mêmes. Une mission d'inspection est en route. Elle ira donc vérifier la position de chaque militaire, comment les commandants des différentes unités occupent les militaires qui sont à leur disposition. Il a parlé du respect de l'unicité du commandement. Il n'est pas normal que les militaires à différents niveaux sautent leurs échelons, sautent leurs chefs pour parler avec le chef qui leur sont très proches, que ce soit des tribus ou des familles. Ça ne doit pas avoir lieu dans l'armée de la République démocratique du Congo. Son adresse a été très intransigeante. La loyauté à la patrie, la loyauté aux institutions de la République, les militaires sont apolitiques. Il a insisté à plusieurs reprises et dans aucun camp militaire, il ne peut être toléré des organisations politiques. Et ça, les commandants des PEM est sensibilisé pour prendre en charge ces genres de comportements dans les différents camps militaires. Nadine Toto, le chef d'état-major général, a fini son adresse. Yacheleka Edi Chala betumekatuka kuwa mfumu ya makesa ya République démocratique du Congo Christian Chiwewe yandi vondaka a mingi pezandi baka kandinga samu na kusolola na makesa ya mutundu ya insi na beto kele awa na kankokolo ya kele mbala nandi ya ntete yandi quiz mbala nandi ya zole yandi quiza mingi penza kusolola na basoda ya insi na beto kasi na ntwala yandi pesaka basoda yonso mbote ya luzolo pe ya kimpangi mekatuka na ya beto mfumu wa insi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ya cheleka mfumu ya makesa ya RDC Mbuta Christian Chiwewe bandaka mingi penza kumonisa bilandi nandi zole yayi bakena sadina na yandi kintwadi yakele Général Major Jacques Ichali Ngonza pe Général Major Kasonga Léon yakele bisadi bakena tambula nsila mosi mingi penza na Mbuta tonto disi ya makesa Christian Chiwewe kasi yandi monisaka mingi penza ba mambu ya mfunu kena tala mingi penza luzingu ya makesa na insi na beto yandi sabisaka ti soda ya mbote yandi lenda ataki lumbu mosive tekisa kitini ya ntoto ya bankaka ne jamais trahir le Congo yakele mingi penza l'envre les serments balemvaka na meso ya nzambe pe na meso ya bamfumu baketekisa atamu ataki lumbu mosive kitini ya insi na beto yacheleka mfumu ya makesa bulaka diaka ntonso na mametala mingi penza luzitu bakesa baka soda ya ngolo ya mbote na luzitu soda fona vonda na luzitu mpamba ve kana luzitu yakeleve bamambu ke vonda ya mbote ve yandiki na telemina bayuda batu bakena tekisa insi na beto yandikele mfumu kasi mambu yonso bakena kana kwa kuna insi na beto bamasolo yonso balukano yonso bakena baka kwa kuna insi na beto yakena kwenda na bambeni yakele diambu mfumu makesa metu ba ve baina kila ndakana kusala kiyuda kutekisa insi na beto na bambeni kubaka mambu na beto yonso kumulisa na bambeni bake bakama kana bantu memona bau veka sinzambi vangi antoto ke na mona bau mutini musasilaka benoti
yakele mbala ya zole mfumu ya makesa mbuta Christian Chiwewe yandi solola diaka kwaku na kankokolo na basoda ya mutina mutindu yandi siamisaka bao na kutuba diaka tim bafwa na vwanda na luzitu bafwa na vwanda mingi penza bantu ya ikena pesa lukumu baza bati soda ya mvwa make vwanda kave mutindi bamendima kusadila insi na beto bafwa na ndima bamambu yonso yandi mebenda makutu na bapolitisien bayaki na kuiza na ba discours ya mutina kutuba ti baonde bakepesa luzingu ya mbote na bamakesa mbuta Christian metubati yandi mezo na discours yina ve yandi mezo na ve ti batu bakuiza kuna pusamu na kutubila bamakesa ti bake bakaka difuta ya mbote TV bake fondaka na salaire ya mbote TV ve mambu yina metala ba uve et puis na makesa be basambati bakele ba apolitique baki na ngolo ve kukuta mambo ya politique bekele mambu metala ba uve yachele kambuta Christian Chiwewe mebula dia kantonte le mambu metala mingi penza teni ya basoda mutindu soda fona vwandila neti musicien ve endi fona vwanda mingi penza na teni ya luziku ya yacheleka bampange lusolo betu kina kumona makesa ya insi na beto bake na tambula na lolendo yonso yake na pesa lukumu RDC yakele insi ya ngolo RDC loko makasi betu kena wonga ya bambeni ve betu kena wonga ya bambeni ve mutindu muta Christian Chiwewe metubila yau kana bake na landa kana kusakana na beto ke baka banzila ya impa sabu na kufukamisa bau bakele ngolo kukuluta beto ve yacheleka beto kina landa mutindu basoda bake na pesa lukumu na fumu na bau ya makesa mimfuka ya mutindu bakele awa bamekatuka kulongisa bau mutindu bafona vwandila soda fona vwanda muntu aluzitu kana soda kele penepene ya kangu fona sepela pamba ve yandi kele na kina kia kutaninama kasi kana soda kangu kina kumona soda kina wonga yakele diambu ya mbote ve yacheleka mbuta Christian metubati konso soda fona zaba kiye kwa nandi andu fona tanina nkangu kaka veka sikutanina diaka insi na beto bandilu ya insi na beto yakele kiese mingi na kumona mutindu makese na beto baki na tambula na kiese yonso yake na pesa kiese na mintima mingi penze ya nkangu ya RDC yacheleka mielo ya makese ya RDC yakele ya kusibuka yake na kuyamba bantu yonso kina luzolo bakote na kisalu ya kisoda samu na kunwani na insi na beto yacheleka babandaka kuyamba basoda to bana emezo na kote na kisoda meni fransa batina kito na bakele na kambi na bakele na mura bakele bana mingi bake na kota mingi penza na kisalu ya soda samu na kunwani na insi na beto yakele kiese mingi mampangi ya luzolo muwe pesa ndinga na mpangi na munu lietina yani zabisa beto ba mambo ya kaka lietina Capitaine Mwanza yani zabisa beto ba mambo ya kaka ya imetela mingi penza mambo ba soda tu zabisa beto yakeleka mutulu ngame tubila ya mpangi na munu beto me katwa ina yani chef d'état-major général lieutenant général Songesa Christian bobu ya yake mpangi ya troupe de transmission bantuna ke sala ki sala bosu ti beto mais ya beto ko mwangisa bansangu ya ba okele rotinda bansangu na nzila ya bansinga ndebo bokila ka ba troupe de transmission OK ba una ke luta na twala samuna ko kisalu na wa okele kaka ko mwangisa bansangu beto kele diaka na kisalu pe ko sala ba démonstration ya rei ya okele diaka bon to règlement na nima na ba ya okele bampanya sekasi ya ke luta na twala ya okele sekasi kuna beto membo na c'est kasi hata la mambo social mambo robaka ba cercueil ba betu bakaka na bao OK na ma vie privé bao kama mettre la social ma vie mbikele na bato ya corps ya santé voilà bato ya corps ya santé bao ya ke luta bubu ya ina twala
ya bamfumu sabu na komonisa kisalo baokesala kisalo baokele kaka ya kopesa bilongo me baokele diaka kosala mpe kosala démonstration ya rei mpamba mpe yake banda kisalo ya beto nyonso bamakesa mpangi na Le défilé a commencé donc, c'est le service social qui passe, le service militaire mais chargé du social, plusieurs secteurs dans leur service, la santé, les funérailles, tout ça, ce sont toutes ces choses de faire. C'est un corps très organisé, vous comprenez donc que les militaires dans chaque secteur, il y a des équipes spécialisées. Vous avez vu passer avant d'abord, c'était les chargés de la transmission. Et ceux qui sont chargés de la communication, comme nous le faisons maintenant, c'est cette unité qui est en train de défiler, le lieutenant Dexter. Oui, là c'est le service de communication et d'information des forces armées qui est dirigé par le général-major Tengue Bobusa Efomi Sylvain. Et cette unité des FARDC a pour mission, vous le savez, de communiquer pour les comptes des FARDC, de couvrir les activités qui se déroulent dans les camps militaires. Voilà, c'est les services de communication et d'information des forces armées de la République démocratique du Congo qui est en train de passer. Et l'unité qui suit, c'est l'éducation physique, le corps logistique. C'est le corps logistique qui est en train de défiler devant le chef d'état-major général après sa cérémonie morale. Mettons sur place au défilé des troupes. Les groupements des écoles militaires qui est en train de passer maintenant. Cette unité qui gère toutes les écoles militaires dans le pays. Donc qui est dirigée par... Voilà, et ça c'est le bloc des personnels militaires féminins, je crois. Le bloc des personnels militaires féminins, comme on les appelle le PMF, qui est évidemment suivre les groupements des écoles militaires spécifiques. Le bloc des personnels militaires féminins, comme on les appelle, les femmes qui sont au service des forces armées de la République démocratique du Congo, et s'en suivra les corps logistiques. Vous savez, cette unité, le corps logistique, cette unité qui gère tout ce qui est logistique, les armements. Là, le chef d'état-major général vient de parler de la tenue militaire avec capitaine Mounyanga qui est en train de conduire les troupes, les corps logistiques qui est là devant nous. Et les corps logistiques qui est dirigé par une femme et qui est le général-major Chechi Mayou Justine. Et voilà, c'est le bloc du corps logistique qui est en train de défiler. Et c'est la 14e région militaire. Et maintenant, c'est place à la 14e région militaire qui est dirigée par le général-major Stazin Mbouyou et qui est en même temps commandant place de la ville-province de Kinshasa, commandant des FARDC dans la ville-province de Kinshasa. Et voilà ces hommes, sa troupe qui est en train de défiler la 14e région militaire devant les chefs d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo au terme de sa causerie morale. Et voilà les bataillons des prévôtés militaires. L'étendard qui arrive, donc les drapeaux. Et vous allez remarquer avec moi que tout le monde, Capitaine Kambale qui conduit l'étendard, qui est les drapeaux, tout le monde doit se lever pour saluer les drapeaux. Donc c'est le tour de l'étendard qui ont été devant les chefs d'état-major général. Symbolise les drapeaux, l'étendard qui implique tout un respect. Tout le monde doit saluer le passage de l'étendard devant la tribune.
des troupes après cette causerie morale du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Et devant nous, c'est le bloc du corps de santé militaire qui est dirigé par le général-major Singa. Le corps de santé, cette unité que vous savez, qui s'occupe de la santé, qui s'occupe des soins médicaux des militaires, de leurs dépendants. Et de tout, et s'en suivra les quartiers généraux de la force terrestre. Vous voyez devant, c'est une femme qui est commandant du quartier général de la force terrestre. Il s'agit du colonel Nénette Mukenge, qui est l'une des rares femmes à prendre les commandements et de diriger les quartiers généraux de la force terrestre. Voilà, c'est les quartiers généraux de la force terrestre qui est en train de défiler devant le chef d'état-major général, devant l'autorité. Et c'est après la force terrestre vient la première zone de défense. Lifili ya kafu kafu ni uti bongo banda dedina rufe sima ya maloba mokambi ya mapinga ya basoda ekolo ya biso sikande lifili ya kafu kafu tomone basoda na Sokoto kitoko molato kitoko gasisi wana basoda babundaka likolo force aérienne ledina. Merci Mama Pipi yebate lelo penza tango bato basalaka likambo nsima na ozalaka pe neti na biso basoda ezalaka nde defile ndenge ozomona wana tango bazotambola ezali bongo kolakisa te nzoto eza kolongonu bongo tozomona na bilili kuna bandeko na biso babundaka likolo na bapepo bango wana baebenga bakorbo bango wana baza wana bazoleka baforce aérienne bango wana ezolakisa te mapinga na biso oya likolo tozwi yo obatumata na mabele tokangi yo oke na mai tozwi yo kasi bwa république démocratique ya Congo ezali se na nzete epe likolo eza mpe likolo sika bandeko ya mai bango wana mama pipi ozomona wana banduku bangando bakati na nzela mai okutani wana bakoyamba yo mpenza na ndenge ekoki mpe bakobuka yo kingo bango wana bazoleka ezolakisa te oye na ebale molato kitoko ezolakisa ebale parceke baoyo aérienne ezalaki kolakisa apata siko oyo ya mai ezolakisa ble ya mai bango wana bazoleka kote biso Congo na biso etingami na mai mobimba nde omona bazoleka wana kolakisa te oye na mai bango baza na yo mpe bakobakela yo pulpile mpe bakobaka yo mondongo ndenge bazoleka wana omoni ke force armée ya république démocratique ya Congo ezali na barepresentation ya baunité nyonso nde ozomona ndenge bazoleka wana tomoni mpe na nsima na bango ezali bongo na bapemetre oyebi te na mosala soda bana basi lokola bino mpe babipesi mpona kosalela ekolo bango na baza nsima ya force navale bana basi bamama batikali nsima te nayebisa yo mwali bongo nazali mwana soda soda kasi mama nde azali soda tata azali mama lokola asalelaki soda tala bandeko baye bango wana baza koleka bamama balobi biso tozongi nsima te okokende na bapilote okokuta basoda ya basi okokende na minganga okokuta basoda ya basi okokende na transmission na communication lokola okokuta bango bazali bango wana bazolakisa te biso mpe tozongi nsima te tokosopa makila na biso mpo na ekolo eya na moi eya na butu biso mpe bamama tokozala wana mpo na koprotege population na biloko na bango mama azali bisika biso ezala na biso bapanzisango ezala na mapinga basoda ezala na bapulusu ezala na badepute ezala bisika biso okokuta mama ya république démocratique ya Congo atelemi ezali bongo ndenge tolobaka ke otumboli wati otumali bamama tala ezolakisa te bokasi ezali na kati ya bamama tala sika wana ezali bongo mama bakomando oyo oyokaka te soki natiaka motema na ngai na bakomando komando azali moto oyo esika mayele ya bainfanterie esuki komando ayaka kosilisa mayele ya monguna bango wana baza koleka olingi koloba te force d'intervention rapide likambo ebimi na moi to na butu bakomando bakoya mpona kobeta kasi komando akosala démonstration moko yo mpenza kokamwa ezali bongo mama pipi komando akosala démonstration esika soda mosusu alembi kasi ye komando akosala démonstration koleka kote ye nde azali suka ya makasi ya basoda elingi koloba komando azali soda akoyaka mpapapamba na bitumba te akoyaka na ntango bamosusu balembi nde omoni komando oyo tomoni babere rouge
bere rouge wana ezolakisa te bagarde républicaine bango bakokengelaka mokonzi ya mboka libotala lie na bandako ya mokonzi bipai nyonso mokonzi ya mboka azali nde okuta garde républicaine bazali wana bere rouge elakisi mpe makila na ye mpo na ekolo voilà ye mpe azali wana kosopa makila na ye mpo na ekolo po te bango mpe bazomi nsima te rouge ezolakisa makila bango bakobatela mokonzi soki likambo libimi bango bakoboma moto mpe bakozimisa moto mpona kotalisa te libenda makasi ezali forces armées ya république démocratique ya congo bango nde namoni lokola basukisi na milulu na biso bayi loyembo bango wana bazokende kobongama mpona ntina na koya koleka oboso batribune mama pipi ya solo atondo botonde lieutenant Lucien tozongisa na ye lomaloba epai ya biso ndeko Edi Chala. Filiaté, merci beaucoup. Vous avez suivi en direct les différentes unités des forces armées de la République démocratique du Congo avec les explications des représentants des forces armées que nous avons ici avec nous. Ils sont de du service de communication et de l'information des forces armées de la République démocratique du Congo, dont le lieutenant Dexter Nzouzi qui nous a tenu compagnie ici pour nous donner ces informations. Fais Longola en Swahili, les téléspectateurs de la radio-télévision nationale congolaise sont en train de voir s'est terminé ce défilé organisé après l'adresse du chef d'état-major général, le lieutenant général Christian Chiwewe Songesha. Merci beaucoup Edi Chala. Ni kusema kwamba kisha kufata hotuba ya chef de l'État Major General Lieutenant General Chiwewe Christian aliweza hivi kusemea kuhusu kazi. Kwanza alianzia kwa kuonesha makamu wake wawili ambaye ametumika nao kazi, kisha akaweza kusemea kuhusu kazi ya askari jeshi. Aliweza kufasiria askari jeshi ni nani, kazi gani askari jeshi anapaswa kufanya. Kazi ya askari jeshi ni kulinda raia na vitu vyake, sio askari jeshi sio hapo kwa kuweza kuzurumu raia. Akasemea pili kuhusu discipline. Discipline yeye aliweza kusemea mambo mbalimbali, mambo mengi alisemea katika discipline. Yeye inaomba namna gani askari jeshi anapaswa kuwa katika kazi hiyo, namna anapaswa kuvaa, namna anapaswa kusimama, namna anapaswa kutembea na nani yeye anapaswa kabisa kuweza kumulinda. Ndio Lieutenant Jemadari Christian Chiwewe aliweza kufasiria kuhusu mazungumzo yake hapa kampi Kokolo na waaskari jeshi wa unité mbalimbali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kisha hotuba wake yeye tunatoka kufuata maandamano hiyo yaliweza kufanyizwa katika hotuba mbalimbali ya unité mbalimbali yenye kupitikana hapa kampi Kokolo. Ndio tutaweza kuajusha kusema tena kwamba alisema inaomba yenye kuangalia logistike ama mahali ya kulindia vifaa vya waaskari jeshi, inaomba kubadilisha mavazi wanao, inaomba kuyabadilisha wapate mavazi nyipya. Na ndio aliweza pia kusema kwamba rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo aliweza hivi kusalimu wa askari jeshi wote wenye kupatikana katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndio aliweza kufasiria vile kusemea kama askari jeshi anaenda umbali na namna kanuni na lomba ya kijeshi ataweza hivi kufungwa. Ndio askari jeshi anao kazi ya kuweza kulinda raia na vitu vyake, sio hapo kwa kuweza kudhulumu raia, na anapasha kuheshimu kabisa kanuni yote ya kijeshi namna inaomba, kwa sababu askari jeshi aweze kuwa tajiri, aweze kuwa mwizi wa kuweza kutumikia mali fulani, aweze kutumika mahali wanachimba madini, aweze kulinda mawaziri na viongozi wengine. Askari jeshi kwa hapo tu kwa kuweza kufanya ulinzi ya waziri wa ukingo na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni wao wawili ambao wanapaswa kulindwa na askari jeshi. Na tunaona pale maandamano yameendelea katika unité mbalimbali,
wenye kupita mbele ya Lieutenant Jemadari Chiwewe Christian wanafanya maandamano hiyo ya kijeshi hapa kukampi Kokolo, na tunaona kabisa iko furaha, askari jeshi wanafurahi ya kusema kwamba kutokana tu na hotuba ya Lieutenant Jemadari ambaye anaweza kusema kama wanafika mwisho, inaomba sasa watende, inaomba sasa kutenda, hiyo inapasha kutendeka kutokana na mashambulizi ama kutokana na nchi yetu yenye kuangamiza na vita ya kutokea kwa Rwanda pia na kunjia wa M23. Ndio yanasema wanafika mwisho, inaomba sasa askari jeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wachukue mipango fulani kwa kuweza kumaliza vita hiyo kwa jinsi amani ya kudumu yaweze kurudi hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndio tuko na Kapiteni Paluku Abel, yeye naye tuko naye hapa, aliweza kupata namna gani Lieutenant Jemadari Chiwewe Christian aliweza kusema katika hotuba wake. Unaweza kufuatilia watu wote wenye kutupata katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hapa mjini Kinshasa, hayo majimboni, nini yenye kupitikana hapa kukampi Kokolo? Hiyo baada ya kusikiliza maongezi ya hamasa ya Lieutenant Generali Christian Chiwewe Songesa, hapo sasa tumeweza kufuata namna gani vikosi vyote vinavyowakilisha jeshi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vimepita kwa gwaride, vimepita lazima kwa kupiga miguu chini, nayo ni kuonyesha gisi tuna juhudi sana. Tumeona vikosi vya jeshi vile vya kutoka kwa makomando viko hapa vinawakilisha vikosi vya makomando, vikosi vya kuwakilisha jeshi letu la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hadi tuna vikosi vya ulinzi wa rais ama JR, nao wamepita kwa kupiga miguu kabisa. Jeshi la maji ambalo linatusaidia kwa kuweka ulinzi kwenye jito letu la Kongo na bahari na hata kadhalika, na jeshi letu la anga ambalo tunaita force aerienne nalo limepita kabisa kwa kupiga miguu kabisa. Ni jeshi ambalo linatusaidia kwa kuunga mkono jeshi la ardhi kama limevamiwa kabisa, kama adui amezipenyeza, lazima jeshi la anga linajitokeza kwa kupiga adui, na tunakuwa na jeshi la ardhi ambalo ni jeshi kabisa ambalo linaenea kwenye mipaka yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sasa hapo wote wamepita kwa gwaride, wote wamepita kabisa kwa kupiga miguu, na hapo tunakaribia mwisho wa sherehe zetu za leo. Leo Ijumaa tarehe 16 Juni mwaka 2023 hapo kwenye kambi Luteni Kanali Kokolo, na ndo kwenye sherehe hizo zinafanyika hapo. Ndiyo, shukrani kwenu nyinyi wote. Asante Kapiteni Paluku Abel anatoka kufasiria namna gani maandamano hiyo yamepitikana hapa kukampi Kokolo mbele ya kusema Lieutenant Jemadari Chiwewe Christian ambaye aliweza kufanya mazungumzo yake na askari jeshi na kuweza kuwajulisha nini askari jeshi anapaswa kufanya. Présentez armée. Hymne national.
Armand! Pied! Grip! Musique! Carrément! Musique au chef d'état-major général. Chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, mon général, ainsi fait la cérémonie de ce jour. Virez à vos ordres. Allemand, pied. Voilà donc qui s'est terminé dans l'ordre ces derniers honneurs au chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo qui s'est adressé il y a quelques minutes aux hommes des troupes, à toutes les unités et aux forces spécialisées des forces armées de la République démocratique du Congo. Son message a été très clair. Il a commencé par rappeler aux uns aux autres leur mission, mais en premier, ce sont les félicitations du président de la République et chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, qu'il a apporté à ces hommes de troupes. Ensuite, il leur a rappelé leur mission, celle de protéger les territoires nationaux, les institutions du pays. Il leur a rappelé la loyauté qu'ils doivent aux institutions et à la République. Il a insisté sur le fait que le militaire des forces armées de la République démocratique du Congo devrait se dévouer complètement pour la République. Il n'est pas normal qu'on décèle au sein des forces armées de la République démocratique du Congo des éléments subversifs, des éléments dont le comportement favorise l'ennemi, ou carrément on quitte l'armée, on ne peut pas prêter serment, travailler sous le drapeau et continuer à travailler pour l'ennemi. Ça ne sera plus possible, ça ne sera plus toléré. Les forces armées se sont dotées des moyens de dénicher ce genre de personnes subversives, mais il y a aussi la sentence divine pour ceux qui auront cru que l'homme ne le verra pas. En tout cas, le Dieu Tout-Puissant, en tout cas c'est ce qu'a dit le général, les verra et ils seront punis, eux et leur famille. Il faudra donc que ces hommes de troupes se dévouent complètement pour la République, ça il a dit, mais il a aussi rappelé que sur le plan logistique, tout est en train d'être mis en œuvre pour que la tenue militaire soit changée. Il va prendre langue avec le commandant suprême et sous peu il reviendra pour doter les forces armées de la République démocratique du Congo de la nouvelle tenue. En tout cas, amis téléspectateurs de la radio-télévision nationale congolaise, RTNC, nous avons été très contents de vous retransmettre en direct cette cérémonie de causerie morale avec le chef d'état-major général qui parlait à toutes les forces des forces armées de la République démocratique du Congo. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur les antennes de la RTNC.